Mbote na bino baye bozwi ngonga ya kolanda biso na kati na nzela ya émission Les Analyses Spirituelles oyo mingi ekopesa maka na ngai wa bino Guy Laurent Lobela, analyste spirituel. Ndenge kozalaka bomeseni na kati na émission na biso tokutani na bino lisusu esika nini tomemeli bino sujet ya sika. Merci na baye nyonso bakozwaka tango ya kolanda biso pe merci na baye nyonso bakosalaka biso ba remarque pe ba commentaire oyo ekopesaka biso makasi ya koyeba kobongisa lisusu mosala oyo toponameli ya kosala ba analyse spirituelle na tina ya maye ezali koleka na kati na mboka na biso kontinent na biso pe maye mazali koleka na kati ya lingomba ya Tata Simo Kimbangu. Merci na baye nyonso bakozwaka tango ya kolanda biso. Ndenge tokolobaka tango nyonso émission Les Analyses Spirituelles tosalaka yango na sentiment te, tosalaka yango pe na parti pris te. Tosalaka émission oyo pona esepelisa bato ya mokili te, tosalaka yango po ete esepelisa Tata Nzambe, pamba te Nzambe soki asili kosepela oyo nyonso Nzambe abongiselaki yo na ngai nde tokozwa yango na kimia pe na bopete nyonso. Tosalaka yango atena compte ya ba facteur misatu oyo tokolobaka tango nyonso. Tosalaka yango atena compte ya histoire ya mboka na biso, ya continent na biso pe histoire ya lingomba na biso. Tosalaka yango pe d'une manière spirituelle sur la spiritualité ya mboka na biso, ya continent pe ya lingomba na biso. Tosalaka yango pe sur le plan géographique, c'est-à-dire lieu nini likambo esalema, likambo ezali kosalema pe maso masalemaki wapi. Mingi ekopesa makatango nyonso epai ya ngai wa bino Guy Laurent Lobela, analyste spirituel. Tokopesa moi précision muke pona baye balandaka biso émission oyo plateforme oyo ya Les Analyses Spirituelles ezali esika ya polémique te, ezali esika lié tozali kolakisa bino na solo pe na bozindo maloba ya ba papa to message spirituel oyo epesamaka na ba papa to oyo epesamaki na ba papa misato oyo epesamaki na Tata Simo Kimbangu depuis 1921 pe maloba oyo ezali kopesama epai ya Tata Simo Kimbangu kiangani kino lelo na bozindo to na molimo elingi kolakisa nini. Sujet na biso ya lelo ezali nini? Sujet na biso ezali différence nini ezali entre misala mizali kosalema na mboka ya nkamba pe misala mizali kosalema na ba province na biso to misala ezali kosalema na leta na biso to misala pe ba homme d'affaires bazali kosala na kati na mokili. Donc wana ezali sujet na biso ya mokolo lelo. Différence pe importance ya misala mizali kosalema na mboka ya Yerusalemi na mboka ya nkamba. Importance na yango ezali nini pe différence na yango na ba misala misusu ezali nini selon les analyses spirituelles. Tolanda nzembo oyo Régie ezali kobongisela biso na sima ya kolanda nzembo nde tokutani na bino pona to décortiquer pe tolakisa bino na bokebi nyonso selon ba analyse spirituelle différence nini ezali na misala mizali kosalema na nkamba pe misala leta na biso esalaka pe misala ba homme d'affaires to bato misusu bazali kosala na kati na mokili. Toyoka nzembo bongo na Papa Mfumalongo alobi ete nazokende kozwela bino eloko wana nakende biso nyonso ndimaki papa kende
me ya lobi na lonzoto naza nango te tozokende kozwela bino biloko wana eloko wana etamboli erope mobimba Amérique partout suka na ntango oyo azalaki na Corée yango bango bayaka kosenga bolimbisi alobi soirée libondela ya ntongo libondela ba air tobosa nango te totika koyimayima nzambe akokosaka te ata likambo na ye ewumeli ekosala biso tozali kozela kaka nzambe akokokisa nyonso avant kokokisa nyonso alobi totonga Yerusalemu yango tozokobunda mpona kotonga Yerusalemu lokoso mwindu kolela na biso ekosila mawa na biso mpe ekosila tokozala mpe bato lokola bamosusu yango bozomona te repo ezali te toza kotungisa te kasi toza kolanda nde liloba po batata baloba na biso yango nde toza kolanda bango balobi bolingo mibeko misala bolingo J'espère que bana nyonso ya tata Simo Kimbangu Kiangani esika bazali tosepeli na nzembo oyo régie euti kopesa biso ndenge toutaki koloba sujet na biso ya mokomwa lelo ezali importance nini ezali pe différence nini ezali entre misala miye mizali kosalema na nkamba pe misala miye mizali kosalema na bitando bisika ndenge na ndenge oyo ngai na yo toyebi oyi misala nini lizali kosalema na nkamba mai ya nsima ezali lokola ba mai nyonso te mai ya nsima ezali lokola ba oseya te ezali lokola mai ya oseya te ezali lokola mai oyo tomelaka ngai na yo te mai ya nsima c'est autre chose différent par rapport na ba mai mosusu mai nyonso ezali mai oyo nzambe asali ndenge pe tolobaka yango moto nyonso azali moto oyo nzambe akeli kasi kati na biso mutu na mutu azali na elembo pe misala oyo ye esengeli asala yango tolobi misala miye mizali kosalema na mai ya nsima ezali différent na ba mai mususu yango okomona baike bakoutaka mosika pona koya na kati na mboka Yerusalemi komema mai to kotoka mai oyo tobengi yango mai ya nkamba mingi bakoutaka na ba avion
bakotambolaka na ba avion pona koya na nkamba. E soki oye na nkamba eke omemi mai ya nkamba te, yo moko spirituellement oza komona lokola oyaki nkamba te. Pourquoi? Parce que elembo oyo elakisaka ya solo ete outi na mboka ya nkamba, il faut okota mozole, il faut omema mabele, il faut pe omema mai ya nkamba. Mingi bazali ko traverser na babwato, ba pirogue, ba bateau, na ba océan, ba sauter ba mai wana nyonso, me posa na bango ezali bakoma na nkamba, bakende kozwa mai ya nkamba. Akozwa ata ya mokebo ye, me atiki océan, a sauter océan. Atiki ba rivière ya ndenge na ndenge, a sauter yango, me alandi mai ya nkamba. C'est-à-dire mai ya nkamba ezali lokola ba mai nyonso te. Yango moni tozali kolobela misala, misala li ezali kosala makuna, je profite. O ezali mois de mars, misala li ezali kosala na mai ya nsima, ezali misala li epesameli bandeko na biso ba flûtiste, oyo tobengi bango ba héritier. Héritier ya molimo mosantu. Donc misala mizali kosala makuna, ezali lokola misala oyo ba misusu bazali kosala te. Ezali lokola misala miye baye bazali kotonga ba piscine bazali kosala te. Misala ya mai ya nkamba epesameli ba héritier du Saint-Esprit. Donc ba héritier ya molimo mosantu baye baza ko hériter elembo ya molimo mosantu. Misala wana epesameli bango. Et il faut oluka oyeba importance nini ezali na kati na misala wana. E banani bazali kosala misala wana. Je profite na bandeko na biso ba flûtiste, ba préparation malamu oyo bozali kosala pour na fête ya le 17 mars. Et bipai nyonso tozali engamoko, je suis aussi un héritier du Saint-Esprit. Toza ko profiter na ko encourager tout d'abord ba flûtiste nyonso à travers le monde, parce que mosala wana biso kati na biso mingi kati na biso bazali ko mona kaka lokola tozali ko tia ndenge batu bangala balobaka mopaka tondelo pona kokabola esika ba mama basokolaka na esika ba papa basokolaka. Et d'une manière spirituelle, boyebi importance ya musala wana te. Baye bazali kosala yango e ba flûtiste nyonso à travers le monde. Tobo sana bande konabiso ba flûtiste te o bazali kokendaka kosala musala wana. E pamba te esika wana spirituellement parlant ezali na ba mystique spirituel ya Tata Simon Kimbangu. Imaginez-vous baye nyonso batosaka mibeko te spirituellement ya mai ya nkamba bazalaka frappé automatiquement par là. Et soki okoti na bozindo na baye bayebi bonzambe na kati na lingomba na biso epekisami na mondimi amona nidite ya mama Ndumba to ya papa Ndumba. Pourquoi? Parce que lingomba na biso elobi boye, une fois mondimi amoni nidite ya moninga, automatiquement ça réduit la spiritualité. Voilà l'importance ya misala liye tozali kosala. Mais yona ngai etake ba flûtiste esika liye Tata Simon Kimbangu amoni ete ba mama il faut pas sokola côté oyo, ba tata il faut pas sokola côté oyo, et bino il faut botir la barrière ya maye et réduire la spiritualité. Une fois tata amoni identité ya maman, ça réduit la spiritualité. Mais yonanga y flûtiste to pesameli ndingisa ya kotia barrière
esika lié spiritualité ya moko na moko kati na biso ekoki ko diminuer. Tala importance ya misala mizali ko salema na mboka ya nkamba. Tout à fait différent na mutu oyo azali kotonga piscine quelque part. Tout à fait différent na batu oyo bazali kotia ndelo pona kopepa mbisi esika songolo. Tout à fait différent na baye bazali kosala misala mie eza ko concerner mai bisika na bisika. Tout à fait différent. Donc misala ya nkamba ezali lié ndenge tolobaki na ba fait pe ba promesse spirituelle. Mutu auti Amérique haza koya kolanda atiki ba océan, atiki ba mer ndenge na ndenge, atiki ba rivière ya ndenge na ndenge, mais alandi misala to alandi mai ya nkamba. E yona ngai to pesa meli ndingisa ya kotonga barrière oyo ezali ko intercaler de façon que papa a mon nidité ya maman te, maman pe a mon nidité ya papa te, parce que ça réduit la spiritualité. Et qui êtes-vous? Salaba analyse spirituelle est un flûtiste. Oyeba importance ya musala oye pesa meli biso. Et sika nyonso tozali, ezala bikateli, ezala nyonso oyo bakonzi bazali kosenga pona ko contribuer na musala wana. Il faut to fongola mitema to sala yango parce que ezali misala oyo ezali lié to accompagner na ba promesse spirituelle oyo ba papa na biso ba pesa biso. Toye kokota lisusu na misala oyo to bengi yango misala ya mise. Mingi bazali kotonga bandaku pona kosala course na tata Simo Kimbangu Kiangani. Na misala miye ebiangami misala ya mise. Tolobi boye, misala ya mise ezali lié na ba promesse spirituelle. Misala ya mise ezali attaché na bonzambe ya mboka na biso, na bonzambe ya continent na biso. Misala ya mise ezali misala oyo tokoki kosala na yango ba course te, parce que misala oyo ezali kosalema na nkamba ezali lié accompagné na ba promesse spirituelle. Ndenge touti koloba mise ezali kosangisa ba archive spirituelle nyonso ya lingomba na biso. Nyonso oyo tata Simo Kimbangu asalaki, nyonso oyo ezali ya tata Simo Kimbangu, bokoko ya mboka na biso, nyonso oyo bakoko na biso batika, mise azali kosangisa yango. Donc musala wana ezali lié na ba promesse spirituelle, et musala wana ezali beaucoup plus attaché na ba fait spirituel. Donc yo tango zali kotongisa ndako quelque part ya business, tango zali kotongisa ndako quelque part ya likambo songolo, kosala erreur te ya kosala course na misala lielizali kosalema na nkamba, parce que nzambe bakosala na ye course te. Soki osali na nzambe course akopesa yo nzela, akolekisa yo leka, e suka na yo ekozala ndenge nini. Mingi baza koluka kosala course na misala ya Yerusalemi. Nzoka ne misala ya Yerusalemi ezali accompagné na ba promesse spirituelle. Misala ya Yerusalemi ezali kosalema selon programme spirituel ya tata Simo Kimbangu. Soki oweleli na misala ya Yerusalemi bakopesa yo nzela leka
mais suka ezali nini effet nde esika tozali kokota oyo tobengi yango importance. Toti kolakisa bino différence importance ya misala oyo tosalaka ezali nini. Mabota na mabota ezali kouta musika, bazali ko contribuer mbongo na bango po ete misala wana esalema. Batu ebele bazali kosala ba sacrifice, batiki ba famille na bango. Tata atiki mwasi na ye, tata atiki bana na ye, bana batiki libota na bango. Mutu na mutu azali kotinda délégué to représentant ya famille na ye po aya kotonga misala ya nkamba. Pamba te na kati na biso, na kati na libota na biso, na kati na ba famille na biso, mingi kati na biso batekama na boumbu, mingi kati na biso bakoko na biso bamona pasi na kati na likambo ya oyo ya tata Simon Kimbangu. Nde yango esengeli na biso tosala ba sacrifice ya kosala misala liye lizali accompagner to misala miye ezali accompagner na ba promesse spirituelle pour na ko libérer peuple noir en général. Donc misala ya nkamba importance na yango ezali pour na ko libérer moto moindo en général. Donc etango tolobi to tonga kendolo ezali pona koyamba ba n'importe quel américain te, koyamba n'importe quel bapaya te, kasi ezali pona koyamba ba pionnier bazali na bilembo ya makasi pona ko libérer ba nyonso batekama. Etango ba base batekama bazali na bilembo bakoya kosala base na mboka ya nkamba nde kopesa accès na baye nyonso bazali na boumbu balongwa bipai oyo bango bazali bazonga na mboka ya bakoko na bango. Na kati ya bozongi na bango mingi bakozonga na Brazzaville, mingi bakozonga na Angola, mingi bakozonga na Rwanda, mingi bakozonga na ba pays ebele ya kontina ya Afrique, kasi base na bango esengeli ezala na nkamba. Yango tolobi misala ya nkamba ezali n'importe quelle misala te. Misala ya nkamba ezali misala liye lizali kosalema accompagné na ba promesse spirituelle. Etango base na bango ezali na nkamba nde ezali esika liye ekobanda ko orienter ba puissance o ezali kotambola epai ya baye bakiteli na Amérique, epai ya baye bakiteli na Angola, baye bakiteli na Rwanda, baye bakiteli na Burundi, e bango nyonso base spirituelle na bango ekokoma na nkamba na esika liye tobengi kendolo. E yango moni mabota maso bazali kotinda, et chaque continent ezali kotonga ndako pona kosala elembo na kati na esika ya kendolo. Et chaque famille, chaque pays, chaque province, chaque commune ezali kotonga ndako na mboka ya kendolo pona kosala elembo ya koyambela bapaya d'une manière spirituelle. Mizepe ezali kosangisa bokoko na biso, ezali kosangisa bonzambe na biso pona lobiko ya libota na yote, pona lobiko ya ngai te, kasi pona lobiko ya baindo nyonso na kati na mokili. Tala différence oyo ezali entre misala ya nkamba na misala miye mizali kosalema na bitando différent. Misala ya nkamba ezali accompagné na ba fait to ba promesse spirituelle pona kosikola moto moindo nyonso esika ye azali. Cher ami, cher internaute, baye nyonso bokozwaka tango ya kolanda biso
nanzela ya ba analyse spirituelle oyo tokosalaka nde touti kolakisa bino na bozindo pe na bokebi nyonso différence pe importance ya misala miye misalemi esalemaka na mboka ya Yerusalemi pe misala miye mizali kosalema na bitando différent bisika oyo biso na bino tokozwamaka ndenge touti koloba mai ya nkamba ezali mai ya ebale te to ya piscine te ezali pe mai ya fleuve te po tosala comparaison na misala oyo ezali kosalema na nkamba et temple oyo ezali na nkamba ezali complètement différent na ba temple misusu tozali kosala. Pourquoi? Parce que prophétiquement parlant temple wana eutaki na likolo ndenge ba papa balobaki et esengeli na biso totonga yango na maboko na biso po ete lipamboli ya kobikisa mokili mobimba, lipamboli ya kobikisa baindo nyonso ekokisama. 3/4 oyo ba papa balakaki biso ekokisamela biso. Tout à fait différent, misala ya nkamba ezali important epai ya kimbangiste nyonso. Oyo nyonso abengami kimbangiste, oyo nyonso ayokelaka tata Simon Kimbangu, oyo nyonso azali kolanda enseignement ya tata Simon Kimbangu, esengeli na biso de loin et de près tosala misala ya nkamba. Pamba te ezali misala oyo ezali accompagné na ba promesse spirituelle pona kobikisa moto moindo en général. Misala ya nkamba ezali pona intérêt personnel te. Misala ya nkamba ezali lokola misala oyo yona ngai tozali kosala bipai na bipai te, kasi misala ya nkamba ezali misala lié lizali accompagné na ba promesse spirituelle pona kobikisa moto moindo en général esika nyonso oyo ye azali. Mission na biso tokosisa yango awa oyo nyonso tobetisi ya libaku bolimbisa biso nde tokutani na bino mbala ya sima. Oyo nyonso azali na posa ya kolanda émission na biso tokota na YouTube na biso obeti africa21.com nde esika nini totiaka ba analyse spirituelle na biso. Bo aime biso, bo like biso ndenge tokolobaka like, et puis bo partager ba image na biso po moko na moko mwana ya tata Simon Kimbangu oyo azali na elembo. Parce que tata Simon Kimbangu azali na bana ebele e mingi kati na biso tosi tobungisa bilembo e mingi kati na biso toza ko garder elembo na biso e mingi pe bazali na elembo te. Là il faut faire une attention. Oyo nyonso azali na elembo ya tata Simon Kimbangu, oyo nyonso atosaka malako ya tata Simon Kimbangu, malako ya bamvoala misato pe malako ya tata Simon Kimbangu, kiangani to like ba vidéo na biso poete et permettre biso to continuer misala oyo tozali kosala. Oyo nyonso ndenge touti koloba ebetisi libaku bolimbisi biso ne tokutani na bino mbala ya sima na ba émission oyo tokolandisa ngai wa bino Guy Laurent Lobela, analyste spirituel. Merci beaucoup. Guy Laurent Lobela, analyste spirituel. Nous allons concentrer na makambo oyo esengeli na biso. La réflexion na biso tokosalaka ndenge tokolobaka ce sont les analyses spirituelles epesameli biso na nzela ya ba recherche oyo tokosalaka et yango moto eza kopermettre biso tomema ba réflexion na biso mosika tozolobela toujours sur l'indépendance spirituelle ndenge toyebeli yango na bamboka nyonso bazali nini po tozala libre spirituel mingi oyo église ekimbanisi eza komerche comme la secrète